Shalom bien-aimés, comme vous me savez, chaque dimanche, Bolandaka, Mopalanganesi Sangumalamu, les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs de la diaspora, évangélistes, tout messager Salomon, Proverbe 30-30, messager Didier Forme, Naba Obaibinga Bandakala. Alors, Nzambe, Azamalamu, Nzambe Azo continue ko batela, malgré Toza, Koulela Mama, Oabota Kibiso, Atika Kibiso, mais musala na nzambe to singeli ko continuer ko salango parce que musala na nzambe yango nde ekopesa biso litomba ya kokota na lola. Alors dimanche lelo nzambe atienga na cœur na partager bino ndenge nini musique chrétienne ezalaki déjà visité par les démons bandakala et memi bongo ba trouble et memi bongo ba hérésie et memi bongo désordre na bomo ya bato. Parce que mikolo yo tout le monde na ba télévision, tout le monde na ba social media, esika wapi ba yemi na nzambe bazali exposé, esika wapi ba faux ba pasteur bazali exposé, parce que nzambe aza souverain, nzambe aza yende le seul et l'unique vrai créateur, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Si tu moissonnes l'escroquerie, tu le sèmeras. Si tu moissonnes la fraude, Dieu te punira. Si tu moissonnes l'impudicité, il y aura des témoignages et Dieu t'exposera. Voilà pourquoi à ce moment où je suis en train de parler, il y a trop des histoires sur nos télévisions, les gens avec qui nous vivons. Tout cela, c'est Dieu qui les expose. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Je disais, voilà pourquoi nous sommes là, parce que Dieu expose des faux serviteurs pour enseigner ceux qui sont les siens. Là, nous félicitons notre frère dans le Seigneur Bakenda, qui nous a prouvé qu'il est un chrétien qui s'est repenti, il a demandé pardon et il s'est retiré pour un moment. Et nous sommes sûrs que quand il reviendra, Dieu l'utilisera encore puissamment. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit reconnaître ses erreurs, demander pardon et chercher la face de Dieu pour continuer l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, nous branchons, personne n'est saint, personne n'est parfait si ce n'est que Dieu. Si le serviteur tombe, il doit se relever et continuer à marcher dans la voie du Seigneur. C'est ce que notre frère Bakenda a fait, nous le félicitons. Alors, awa to ana problème moko makasi, na kotiela bino nzembo moko, nzembo je crois et betama nazalaki même chrétien te nazalaki païen mais kaka na matanga awa ndenge nazolela mama nanga na tie yango ponga na koma koyoka musique ya kala ya frère Patrice Akala na yoka ka trois nzembo mokolo asuka Daniel à Babylone na nini kisa tribunal trois nzembo frère Patrice o ngana yoka ngana po o muso tikala ezandombolo ezali ba musicien wera ba betaka na sima ezana on mokili yana on unité et puis na okaka deningonde ya kala na frère nani frère Alain Moloto ba nzembo ngana okaka ngwana na Michel Bakenda o ya buti osenga pardon donc ngana okaka ba nzembo ba o mususu wana en tout cas ba nzembo ya milimo mabe malem ba nzembo o Satan a dicté yango pona opengisa ba na nzambe na ko kendo ko révéler bino awa ndenge nini Satan a kotelaki déjà frère Patrice Kala et que batevele ba yebarate yango bomoni na kotiango lelo pona meka ko expliquer bino musala ni Satan nazosala to komi na tango asuka na Matthieu 24 la Bible dit il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Christ en pluriel ça veut dire des sectes binzambi ba fausses églises fausses doctrines et ba faux prophètes ezali ba oyo ba simbi Bible mais baza nzambete. Batouana nyon surtout bazoya avec un seul but. Ko pengwisa ba élu, ko détourner voix ya basali na nzambe na bana na nzambe parce que lelo oyo à travers buzoba oyo ba faux pasteur bazo sala, ba faux chrétien bazo sala, ba o baza affermité foi na bango ezokweya, ba mingi bakimi église, ba mingi bakimi ko sambela. Bien-aimé yo ozolanda ngai kokima église te po pasteur songolo moyembi songolo asali lisumu ezana pasteur moko te ezana moyembi moko te akufa na lola na mokili po na yo
La seule personne qui est morte pour que toi et moi nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Mutu akufa pona église ezankolo Yesu. Même yo pasteur, to koma na bangonga moko boye, ministère na biso ezali mise à l'épreuve. Bato nyonso bakimi yo n'église. Otikali yo moko. Komi bo mate, église eza yo te, yo pe mutu akufa pona église te. Continuez ko sambela, changer ba stratégie, zongela musala nzambe ako visiter yo. Po mutu akufa pona église ezaka nkolo Yesu. Bible solo bana Deutéronome 28:9 balobi, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te le jure. Lors que tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Batebele lelo, bazana ba problème. Batebele lelo, bazomona loboko nzambe te. Parce que l'Éternel n'est pas son Dieu. Adonai, El Shaddai, Yoshua, Mashiach, Yesu Christo, azan Nzambe na ete. Akomisa moyembi moko Nzambe, Nzambe na ye. Akomisa pasteur moko, Nzambe na ye. Akomisa prophète moko, Nzambe na ye. Avant somba même lipa, akotia crédit, abengi prophète na Angola, abengi prophète na Kinshasa, abengi prophète na Brazzaville, abengi prophète na Paris, abengi les États-Unis pour prophète a guidé. Or, na bokili yase, Nzambe atieli biso Biblia na basali na ye, poto sala rencontre personnelle na Nzambe. Na place olukaka ba prophète ya Afrique ba prophétiser pour na yo, vraie prophétie ezali Bible. Zwaka tango ya kotanga Bible. Zwaka tango ya koméditer Bible. Zwaka tango ya koyoka banzembo ya Nzambe. Tala ngai émission automatique au nazo salango ezalaki na vandi nazoka miziki ya Nzambe na tango ya matanga nde Nzambe a révélé nga biyoka ba hérésie oyo faratrice azo yemba azo tia batu na itinéraire esengeli yo okorriger yango omoni tina na sali émission o lelo e boko kumisa Nzambe boko pambola Nzambe. Alors avant na kota na mateya toyoka na nzembo yango. Comme ça, et pour permettre biso, to kota na vrai mateya, to yoka ba hérésie et bon to corriger yango. Nzambe azolokumu. Yoka nzembo malamu. Mokolo na suka, mokolo na suka.
Awa frère Patrice Abunginzela erreur à liboso alobi mokolo na suka azoba mokolo enlèvement alobi mokolo wana wenze kozala te obima na nzela voiture kozala te obima wapi nini kozala te. Or na Thessaloniciens ezoyebisa biso de Thessaloniciens zela na lukango ezoyebisa biso ke mokolo na suka vie kozala normal ba voiture kozala mituke kozala mais toko remarquer des disparitions ya bato bokomona ba vrai ba pasteur ba limwe ba vrai ba pasteur ba bungi ba église eko continuer nango ba église ya lokuta na solo eko ya église ya lokuta eko continuer ba église ya solo nde ekozala enlevé siko frère Patrice le razo yembake mokolo na suka mituke kozala te ba bato bako bulimwa ba taxi kozala te ezali mateya nini wana yazote nani ateye mateya wana c'est-à-dire frère Patrice azleka na fermissement te ayebi pe liloba na nzambe te. Alors wapi de Timothée Thessaloniciens de Thessaloniciens awa bazoloba 2 Thessaloniciens 2:1 balobi. Or mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde l'envénement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'envénement c'est l'enlèvement de notre réunion avec lui, de ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troublé par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrire. Et comme si les jours du Seigneur étaient proches. Que personne donc ne vous séduise, en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à aller s'asseoir dans l'église, dans les lieux saints. Alors, c'est faire passer pour un Dieu. Ne vous souvient-il pas que je vous l'avais dit lorsque j'étais avec vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne reçoivent qu'à son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement ce qui les retient jusqu'à ce qu'ils soient abolis. Et alors, le méchant sera révélé, mais le Seigneur les détruira par l'esprit de sa bouche. Il l'anéantira par son illustration événement. Et quand l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodige, en miracle de mensonge, et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace de sorte qu'ils croiront au mensonge. Donc, awa bazo sabiso mukolo enlèvement, éclair ekoya, Jésus a côté nanano bato ya lokuta, et Satan a que nous vendre dans le temple ya Nzambe, a se proclamer lokola Nzambe yemoko, le loto zo mona, ba pasteur ba koma lokola ba Nzambe, et vie eko continue mukolo yo enlèvement ko salama, et ko salane éclair, biso ba vivant. Parce que si on continue, version natina suka na na tango vraiment autant tina suka teme tanga de Thessaloniciens banana 1 tina suka au moins bazo ba biso ba otoza vivant toko limwa toke kokutana na Nzambe na likolo ya ozela biso na likolo na ciel et ba oyo ba ozala ba faux ba ko continuer vie ba ko kende musala ba ko kende église. Mais loko moko bako ekosalama eza ba accident ekozala ebele. Yango omoni même en Amérique na NASA, bato basala ka avion, ba comprendre likambo wana, ba komi ko sala ke na chaque avion, soki ba tie pilote waza chrétien, ko pilote na ifo zala athée. Athée elakisi muto ayebi Nzambe te. O ani bela Nzambe te pona nini? Po ba yebi ke mukolo enlèvement goya,
Ce qui pilote o azo kumba avion aza chrétien akolimwa akotika avion de mwana avion ekono bambana yango batiaka na avion na train na ba bus ce qui pilote azali bongo chrétien oyo azali bokolanda ye il faut azala adjoint na ye il faut azala athée ce qui pilote azali bongo athée adjoint na ye il faut azala chrétien po bazo banga mukolo enlèvement tango bato bakolimwa au lieu avion que nos panzana au lieu bateau que nos panzana au lieu train que nos panzana le copilote o azali athée akolimwa te akotikala azwa mutuka to azwa train to azwa avion akomsango na destination ceux qui ba américain baza na révélation ndengwana siko frère Patrice les razo yembela biso ke mukolo na suka eza mukolo na pasi tango kobima libanda mituke kozala te ok Jésus Christ le akoya awa kovanda na se ya mokili 1000 ans mais avant ya na se ya mokili akozwa église enlevé bango do akena bango 7 ans donc 3 ans et demi fois 2 7 ans bavandi na likolo après bakiti ayo kovanda awa pona orégner 1000 ans biloko o pona koye bango il faut zala affermi il faut zala un esprit en Nzambe il faut zala pe connecté na koyeba liloba na Nzambe donc frère Patrice abunga nzela kala na ebité peut-être tant ayebaka nzembo oyo ayebaka na Nzambe te soki akoki kozongela nzembo oyo ekozala malamu parce que mukolo na suka mituka ekotambola baavion ekotambola mais baaksida ekosalama mingi mpe bafaux bakotikala bavrai pasteur bakozala na bavrai chrétien bakozala leve to continue erreur ou ozana lola ou ozana lifelo ozana mutu moko te akotelenga na libanda ya lola hérésie nani ateyaki yo bongo yoka lokuta frère Patrice to ba hérésie na ye alobi maman wana abengi ye abi pasteur ngai kutu na okoka te ndenge nini nake nozala fazer na lola epuis alobi satana akozala so na makasi te Hébreu azoyebisa biso il est donné à l'homme de vivre une seule fois de mourir une seule fois après vient le jugement donc tant frère Patrice azobaki akotelenga na libanda lola ezali ba hérésie ezali bongo mate ya antichrist pona kokosa bato ke ya solo okoza losambelaka na yo soko rate lola okotelema libanda lolo ozotelengana ti yesu akoyokela mabokoti bien aimé nazoyebisa bino boye na makambo ya Nzambe ezali mukolo yesu akoya soko kufi oyebaki Nzambe
oke kovanda na repos esika ba Abraham bali soko yebaki nzambe te oke na lifelo oke ko se préparer pour na lifelo esika oyo moto na ba grincement de dents eza pour l'éternité. Yango bien aimé, le temps, le petit temps que le Seigneur te donne, bamisusu bakokisa 100 ans, bamisusu bakokisa 20 ans, bamisusu bakokufa na 50 ans, bamisusu bakokufa na 100 ans, bamisusu na 90 ans, bamisusu na 70 ans, na 67 ans, na 50 ans, na 60 ans, na 80 ans, na éviter âge ni yo okufa. Ba âge oyo yo ozanango, le temps yo ozana se amokili awa. Nzamba tikeli yoka keloko moko okima mbango o se qualifier pour kota na lola. Ndenge to betaka Champions League. Ndenge to kendaka na makambu ya kotala ba match. Totala ka championnat awa po moko azwa a gagner. Totala ka catch awa po moko a gagner. Totala ka Champions League po moko beta des équipes beta finale moko a gagner. Yonanga to ena se amokili. Nzamba tindi biso awa lokola ba to oyo bazoya koluka qualification. To ali ba lekinzela to ye kovanda libela na mokilité ko lula mokili na biloko na ngote na place yoza na se ya mabele cherche à te qualifier pour aller au ciel parce que dès ton vivant si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur, si tu ne suis pas les 10 commandements de Dieu, même si le jour où tu vas mourir qu'on t'expose dans l'église, que tous les prêtres du monde viennent prier pour toi, c'est l'enfer qui t'attendra. Et cet enfer-là, ça sera pour de bon. C'est-à-dire, frère Patrice, c'est Azoko Sabatuke, ceux qui ont raté Kokota Lola, Okende na Kotelenga na Likolo. Bien aimé, Tozana Loro Karami Bale, ou Ozana Lola, ou Ozana Lifeu. Ezana Mutumokote, Akotelenga na Libanda. Ezana Mutumokote, Arobanda ozala fazer na lola fazer azarate ou okoti lola ou okoti lifelo do mate ane oyo nzembo na oyo ezali hérésie ezali bongo mate ya satana po na kupengisa batu kolalisa bango pongike ata na koti lola te na bizaleli mabe na kobanda telenga na libanda lola toyo kati na suka lukuta ya frère Patrice ezama wa pe passe. Décision yo que ne décider na nzambe ki comme on est dans paradis te nzamba bandela. Frère Patrice vraiment dans ba démon faut aller dans délivrance. Donc mundi muna nzambe bazo discuter. Nzamba bosani. Yoka comme ko telenga na libanda lola. Mutu moko te o telenga na libanda lola. O ozana lola o ozana lifelu. Bon, merci. Et le Kotuluka qui est en moi. Pourquoi hérésie est côté de la musique chrétienne? Psaume 119, 54, Nazotango, Psaume, Ezali Bongo, Banzembo, Oyo David, Azali Moko ya grand chanteur David, Moko ya adorateur, Ndenge ba frère Moloto, Avle Moloto, Zaki na Bango. Azolo Baboye, que ba masolo na yo, Azolo Bake, Maloba na yo, Yangonde ba kantik na ngai. Frère Patrice na place azawe manzembo. Angaka lemba sur enlèvement. Il a fallu azwa parole en Nzambe ezolo bani sur enlèvement. Azui makambo yo parole en Nzambe ezolo sur enlèvement ayembi yango. Mais maloba nyonso Patrice ayembi na suka nango boyoka abi mama moko
na kotia la bina ngoso kita itikali na quelque temps attends zana tanga no parole na tia ngobo ka ngoti na suka boyo ka berera muneno ya kosa bato to yemo kaza na kati perdement ayebi parole te fou ale kana délivrance toujours no tanga na psaume 119:54 zo baboy. Tes statuts ont été le sujet de mes cantiques dans la maison où j'ai demeuré comme voyageur. Éternel, je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit et j'ai gardé ta loi. Cela m'est arrivé parce que j'ai gardé tes commandements. Amen. David azoloba, banzembo na ngai, oyo na yembaka, ezali bongo parole na yo. Nzembo na ngai nyonso tu ezali sujet ya parole na yo. Oyo na yo kitango nazaki na ndako na yo. Na garda liloba na yo, yango yo batelinga. Mais bayembi nyonso tu ya mokili, tango bozo yemba, il faut yemba ka liloba na nzambe. Liloba na yo ba muso bazo luka ba composer banzembo pona bango. Mais ba psaume eza banzembo nzambe. Liloba na nzambe eza ba maloba nzambe. Parole biblique ya nzambe ya na Bible toza na 66 livres. Oyo yo ko puiser banzembo okolembate. Mais pourquoi yo zozwa musique ya nzambe ozuma loba mokilo sangisian yango moni satana akoti na kati na bino to yoka ndenge frère Patrice zo sukisa bo seka pe bo mona ke ndeko o abunga kala to yoka e. Na Genèse 14:17, quand Abraham a bondi a outi ko délivrer Lot, roi Amboba Nazobani, donne-moi les hommes, je te donnerai les biens matériels. Satan comme ko senga ba pasteur, batu pour appeler ça un bien matériel. Voilà, oh je crois aller version à Liboso, version à Liboso, remix Mokolo Suka remix amoyo, remix. Bon, boyo kanze mwana boyo kamona suka lobi mama mokazaki dia crédit ya kenoeze Mokolo Suka. Aïbaki ba radio, aïbaki ba nini, tout, azaki na carte na ya mangolé, tout, donc boy histoire wana. Donc, tozu ba problème l'église lelo, ba hérésie ezo kota, parce que diable, na Luc 4, banda na 1 tina 16, azoeb sa Jésus, tant Jésus a outi ko sambela, a gêné, azoeb sa ye, alakisi mokili, na ba bien nango, abina ko pesa yo yango soko fuka melinga. Or, alobi, ça m'a été donné. Nani appelle ça diabolo mokili, qui a donné à Satan le monde. Personne. Dieu a chassé le diable. Dieu ne lui a pas donné le monde. Dieu ne lui a pas donné toutes nos richesses. Ce sont ceux qui ont la convoitise, qui vont aller se prosterner devant Satan pour recevoir tout ce que Satan te donne. En réalité, le diable n'a rien à te donner parce que nous avons tout à nous. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses, il te pardonne. La deuxième des choses, il te libère, il te délivre. La troisième des choses, tu deviens prospère. Dans la prospérité, il y a tout. Voilà pourquoi, dans Matthieu, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est un paquet, comme les Anglais disent, the kingdom of God is a package. Dans ce paquet, il y a le salut, il y a la réussite, il y a les voitures, il y a les avions, il y a les luxes, il y a les matériels et il y a l'argent. Alors comment se fait-il que yo oza mwana na nzambe oyambi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur okomi kolanda babia mokilo fuka mela Satan. Ba pasteur mingi lelo ba surtout ba balataka ba cheneta milai ba soutane biloko to boya ke pa basango lelo bazongeli yango na bikoti na bakane. Botu na bango bazolata mpo na nini? Parce que ba koti na monde kabbalistique, bakoti na monde ya soloka, bakomi na makambo oyo
ya kopesa bandimi na bango cadeau to ko sacrifier bandimi pas Satan pour Satan pesa bango ba bien matériel. L'église belozo mona o église a monene tout et ça nango église a monene te église a muke Satan atinda ka batu bakufa ba ya boton cette église. Ndenge batu bakendanga na concert a Zaiko ba yebi ke nyoka longa za ngolo bezi yi manki e magie e inkisi. Et azolo ba cri na bango yali soso eleli ba susu ikokele ba ntemo ba lauki soso eleli ba ntemo ba lauki ba temo eza bana batu bakufa ba esprit ba yeko visiter bino batu tu bakendaka na concert ba Zaiko ba concert ba Fali ba concert ba Fere ba kotoya bango na ba esprit bato basimba bakisi yango bona bato bele a zwaka mbongo za envoûté parce qu'azo côtoyer ba esprit et Bible ezotali sabiso ke lelo pe basali na nzambe belé likolo ya convoitise likolo alinga za la grand azwa bandimi na ye ateka bango ba misusu ezosenga bango avant que le prêcher face à coupler na basi kobima na basi ya bato makambo bomoni Moïse mbi azosala ngo ba pasteur belé basala kango parce que baza ba pasteur soloka bien aimé tokomi na suka chanson religieuse et pengui parce que ba yembi baza na molimo nzambe te bayembi mingi oyo ya musique na biso chrétienne bazo salela nzambe na onction satanique yango moni bazo yemba ba hérésie première hérésie na faire découvrir bino eza na nzembo oyo ya mokolo na suka ya Patrice mikolo ya chaque mois na banobimisa émission moko o na kolakisa bino ndenge nini mosali na nzambe to moyembi oyo azalaki envoûté po ayemba nzembo oyo po azali banda ya liloba nzambe vraiment nzambe nanga apambola bino Izalaki, les messagers de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, Salomon Didier forme depuis Manchester, Angleterre. Et si Kawapitozali, vous en posa mituna, vous en posa prière, WhatsApp nanga ezali 0044 74 400 86278. En tout cas, site nabiso ezali Sentinelle TV 1. Ici kawapi to teaka maloba nzambe avec révélation peut to peut saraba information sur le Congo to saraba pe émission éducative to peut saraba conseil ndenge nini kovanda na poto ndenge nini un pasteur akoki kosunga église na ye pe ndenge nini mondimi akoki kopamwama soki aponi église ya malamu. Donc ezalaki bongo le pasteur de la diaspora Proverbe 30-30 pasteur le messager Didier Salomon, Didier Forme, depuis Manchester, Nzambe Nanga, Amonabino. Merci pour Nalelo, tout ce qui si bongo, Kimia, na Yesu, et Zanabanda Kunabino. Bye bye for now.